Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Balandinho soya BBC, Poétivie, bonjour, bonsoir. Et si qu'ils ont mis bino partout dans le monde, j'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce, on va toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota aimer, partager, ceux qui ont la liboso, s'abonner. Ils ont bino BBC Mpoï TV. Alors, la grande famille. Beaucoup de tout solo là, beaucoup de tout solo là, parce que makambo izali. Événement zaka moko, il y a le 29 mars, au Bisson Stoyebi. 7e anniversaire, il y a Bellevie TV Production, Bellard Production. 7e anniversaire, alors événement Zaka Moko. Bandeko Borotou Nangama, BBC problème ni Sousoudine, Kunana décor et Makambo Zaboko, Tapinza Bokota. Bampo Ichou, vous êtes là, bah Shalom Nabino, bah bonjour. Bandeko Bo continue toujours à s'abonner à la chaîne Nabiso, Chempo Ichou TV. Chempo Ichou TV, Bandeko Bo continue à s'abonner. Déjà, tokomi na 600 et quelques personnes et abonnements. Alors, ça me va droit au cœur. Merci. Biteza vraiment. Tokangi sata 1500 mars, ici là. Tokangi sata 1500 et ça la bien. Ça me va vraiment droit au cœur. Merci. Mais toujours mérité ba nombre wanate. BBC azo mérité ba nombre wanate na Chempo Ichou TV. Tous les bâtiments il fallait déjà tous arrêter na 2000 déjà abonnés na ngambo wana. Pourquoi vous êtes kilo? Pourquoi vous êtes kilo? Pourquoi vous êtes kilo bandeko? Pourquoi l'Mpoï Ichou vous êtes tout là? Beau booster chaîne Nabino, beau booster chaîne Nabino et ça bien. Événement zaka moko il y a le 29. Événement zaka moko beau supporter biso tuloba ki kenon tukusa elango makele le VIP que et jour J-12 jour J-12 de l'autre ça déjà les 17 c'est-à-dire tout qu'il y a 12 jours. Alors on a 12 jours on a bandeko beau supporter biso tokoti katante beau continuer pour ça ba réservation na bino ya ba billet na yebisa bino kenon ba billet zote kama toujours ba polo peza wana. Alors beau ça la réservation famille Libota ya diaspora et voilà ceux qui ont vraiment vrai famille Libota comme langa na commentaire belle vie ou rien s'il vous plaît ceux qui ont vraiment vraie famille Libota comme langa na commentaire belle vie ou rien on est comme slogan ya maman BBC ya sika belle vie ou rien. Alors, Toniata, Toleka la grande famille. To moni lisusu ba comédien jusque là bazobi makaka to moni susu comédien na biso icône penzanga na bosana na ngai bandeko nazoyeba na ngai pe lisusu te abimi pe ayepe ko sala soutien na ye epaleki epa mwana na ye puti tolanda nano na yebite so bato ebele ba oyebe lisusu. Waouh! Bellevie Kandi, ma fille, bravo! Bravo à toi! Pen équipe na union soyo bo sangala kapana ko sepeli sa biso. 7e anniversaire il y a Bellard TV. Ha ha! Na showbiz, me kozali kambo. Le 29 mars, na showbiz. Na ko invité batu nyonso balingaka théâtre ya solo, ya bosoto te.
boya na showbiz le 29 mars. Boya kota ba star na bino. Bato yo bolingaka. Bato ba sepeli sarabino. Bato ba pe sarabino gaieté. Bonne humeur. Boya komona bango na showbiz le 29 mars. Mbonzu na mbonzu. Phare à phare. En live. Bon, mon a star na bino na showbiz le 29 mars. Bon, il y a belé bo soutenir. De on a bino moi si. Moi na biso. Belvi Kandi la patronne. Mokako soa. Et où t'es pas nga papa non à Londres. Ikoni ya mboka. Kimbanseke papa lobé. Ancien Bougara. Bon, il y a le 29 le 29 mars, ouais. Le 29 mars, na showbiz. Bon, sepe là, na artiste abino. Oh, ba sepe sarabino. Oh, bo lingara bango. Bon, mon bango en live. 7e anniversaire, il y a Bellard TV. Belvi Kandi. Ma fille chérie. You are the best. Siko bino ba fioti. Ba biloko moko mike. Bo bima po boya ko loba keno bo déstabiliser. Boyebi keno na bosana na nga Kimbaseke, na bosana na nga ye. Na bosana na nga ye. Botala abengi ma fille. Ma fille. Nga ko tuna yebi na nga yesuté. À vrai dire, donc j'étais encore trop petite dans un sabino. Donc il faut au moins peut-être bâtir la taille sous théâtre naïe, des sous naïe mais les noms déjà me dit quelque chose qui m'en sait que déjà comme et le belinga déjà l'eau moko. Et ça y est l'eau comme l'eau qu'on sait mais quand le quoi qui m'en sait que boy. Alors ça me dit déjà quelque chose. Alors, ça fait très longtemps et talaka ka kenani na mboka mpaya. Peut-être ceux qui na télé ba théâtre naïe ndi na ozonga lisusu. Bota siko bato mo ba obima mike. Donc, oh, yaza papa. Aza quoi papa masumu. Abimi pour n'avoir sa soutien. Et pas Nani, et pas Poutine. Ma fille. Ma fille. Parce que er moko, tant on a ma bébé c'est non bima na zo ko loba. Na loba ngote pour na sentiment bandeko. Na loba ngo pour na sentiment te. C'est juste donc moko. So kinga nazaki artiste na ebité. Façon on a zoka il fallait des artistes ba yoka façon on a zoyoka eze loko na bino 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 il fallait bino ndego telema eze événement moko ke non soki ezaki pe ba Kimbaseke o ba papa Kimbaseke o bazana ba kino wana ba linga bazala honorer. Donc baza libanda baza na mboka libanda ba vandi ba bité biso tozali na ba mboka wana Congo totika ko sa eloko oyo te mais moi na biso oyo a honorer biso pourquoi pas to pese coup de main pourquoi pas to lobelango kaka parce que bato moko boya ba fioti moko boya ba bima ba ya ko embriller bandoki moko mike ba ole kapete. Alors la grande famille événement ezaka moko. Événement ezaka moko. Bande ko bozala wana bo kendete parce que nazana makambo bomoni kandi na sina chelinda na décor wana. Makambo eza promotion de makambo. Toza na film na biso tozola na olobela na makambo wana après. Likambo eza nini awawa boko tuna nga mama BBC eza nini. Bande ko biso nyonso tozomona évolution ya Linda na Bellard télévision tozomona nga er moko tongo nazomona Linda ko jouer na Bellevue télévision Nathalie na kuna auti bande ko bomona keno G oyo nani Linda bazo pesa ba G ou encore rôle bazo jouer au sentir na sans sa responsabilité bazo pesa mwana kikulu nezo le kawatin donc au moins mwana ba bébé ça qui déjà mwana na kikuluna kaka kanda kaka mouvement kaka koswana na ba filme donc muto azalaka posé te na ba filme donc il y a une très grande différence
ya ko jouer ya Linda koto na osese koloba ngo te parce que to ça l'émission, to ça la analyse, on sait voir. Et lorsque tozo mona, il faut to lobela yango. Ezate que no tozo flatter, eza biloko tozo mona et il faut to lobela yango. Linda ko jouer na Belle Vie télévision, tozo mona sens moko ya responsabilité moko ba PC na Belle Vie télévision, mona que non ba film azo jouer, ezo pesa ina valeur a kibomoto, na valeur ya art ezo bima na kati na ye. Mais eloko moko ezo sala ke Linda balingaki bakunda ye na monde ya art depuis abimaki na ngambo wana. Tomonaki mwana akomaki tina Lubumbashi azongi wana esusu eza na problème te parce que na minute oyo asazwi tina trophée na trophée. Alors Nzambe, justice ya Nzambe o balaba Nzambe atelema moto asuka. Parce que problème eza nini? Problème eza depuis mwana eloko mission oyo ezali keno bakunda mwana échoué. Bato bazo koka kotika mwana na kimia te par-ci par-là kofinga Linda ezala libumu mabe kofinga mino. Linda c'est une jolie femme hein, azamo si kitoko. Bazo finga Linda, bazo loba di n'importe quoi na ba vidéo, c'est comme si boza sur na bino mon côté. Elle était avec vous. Aza sous na bino te. Bino boza ba spécial, mais botika ya za spécialité. Ah, spécialité. Parce que soki bino boza spécial, bozo zanga kimia po anini tout le temps na ba vidéo na bino kaka mbwakela ba publicité bozo sala kaka mbwakela na kombo Linda na image kaka ya Linda tozo mona nyonso. Mais soki botali ba film o bino bozo tourner na ba film oyo Linda zo tourner lelo na Belle Vie télévision bandeko y a pas deux. Donc Linda elle a retrouvé eloko moko boya banda koluka na art atikala kozwango te oye moko aloba keno nazaki na kati ya ndako toza na porte moko boye na kati ya ndako wana porte moko ezalaka na kati ya ndako wana mais nayeba kofungola porte wana te mais moto ye kosunganga kofungola porte wana ezaki eza nani eza Poutine. Je crois bozo comprendre eloko wana. Donc azalaki na ba capacité mosusu na kati na ye mais ayebaki yango te moto ye kofungola ngo eza Belle Vie. Bota la film tozo tala na minute nani Linda azuti na trophée depuis fongoli ayaki na aye na Belle Vie télévision. Bota la film depuis azo jouer na Belle Vie télévision. Belle Vie pe asa découvrir nini eza na kati na ye. Bokene susu na Candy Star. Touro aza pe na Candy Star. Bota la film ou aza na kati ya Candy Star. Par contre, tu es là calme, tu continues à m'amener de, je sais pas moi, des frais, tu m'amènes des choses, tu as des rendez-vous qui se multiplient, tu as des déplacements avec ton chef, je ne sais pas. Est-ce que tu peux même me dire la vérité? Quelle vérité? Je veux savoir pourquoi c'est toi qui es privilégié. Je peux savoir. Parce que je travaille dur dans mon entreprise et c'est logique. Linda, s'il te plaît, ne me dis pas que dans la société d'Abino Mobimala, tu es la seule personne qui a beaucoup étudié, qui est plus intelligente, qui s'est sacrifiée pour que l'entreprise puisse prendre de l'ampleur ou de la position, comme tu le dis toujours. Je ne pense pas que tu es la seule. Et pourquoi tes autres amis là, qui travaillent aussi, ça va privilège le coyote, pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Attends, tu ne sais pas ce qui m'arrive. Toutes les questions que je te pose, tu ne sais pas ce que je veux savoir au juste. Mais sois clair. Mais tu me poses des questions. Je t'ai posé la question. Pourquoi c'est toi qui es privilégié? Je t'ai répondu. C'est seulement toi. Pourquoi? Je t'ai répondu oui ou non? Je t'ai pas répondu. Attends, Linda, tu me prends pour qui? Et finis s'il te plaît. Je ne suis pas bête. Franchement, je suis... Écoute. Je ne suis pas bête. Je suis un homme. J'ai le droit de tout savoir sur toi. En fait, parfois tu m'amènes des invitations de service, missions de service avec ton patron, des invitations qui ne tiennent pas debout. Les invitations ni queue, ni tête. Et puis j'accepte comme ça. Pourquoi? Parce que tu es une femme, tu travailles. Et que moi je reste dans cette maison. Vénère. Est-ce que tu sais au moins que l'entreprise est bien organisée? Avant que la femme, tu acceptes une invitation de déplacement pour ton travail, il faut que ton mari puisse signer, puisse être d'accord. Est-ce que tu le sais? Combien des invitations il y a voyage dans ton patron et qu'on m'a moi intéressé? Combien des invitations? Dis-moi. Vas-y, réponds. Combien?
Vini, c'est quoi le but de tout ça? Est-ce que j'ai même reçu... C'est quoi le but? Dis-moi, je n'arrive pas à comprendre, c'est quoi le but? Franchement, je suis fatiguée, c'est quoi le but de tout ça? Est-ce que moi, Vini, ton mari, j'ai déjà reçu un coup de fil? Même il y a directeur du personnel, même il y a qui que ce soit dans votre société. Mais est-ce que tu l'as déjà exigé? Monsieur, tu veux qu'on commence à t'appeler alors? C'était à moi si tu me le demandes, on le fera. C'est à moi d'exiger. N'est-ce pas que c'est votre société qui devait normalement penser à ça? On doit appeler le mari parce que la femme ne vit pas seule. C'est une femme mariée. Nous devons avoir l'autorisation, ou bien soit aval et amobali naye, même une fois. C'est déjà fait? Dis-moi. Donc, puisque tu es une femme privilégiée dans votre société, donc tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Tu as le droit de prendre n'importe quelle initiative, de te déplacer, de partir là où tu veux, sans pour autant que moi, ton homme, je sois grombé, je signe même un document. Ça ne fait pas comme ça. Donc, c'est à cause de ça. Pourquoi? Tu aimerais qu'on puisse commencer à t'appeler. Pourquoi tu y es? C'est ça que tu veux? Pourquoi si tu c'est y ça, es? on va le faire maintenant. S'il te plaît, Linda. Mais parce que j'essaye de comprendre, Je ne Vini. veux pas. Tu es là, tu crées des scènes, tu me mets mal à l'aise, je ne comprends pas. C'est quoi le but? Je ne sais pas. Dis-moi. Tu veux qu'on commence à t'appeler? Tu veux qu'on commence à Je t'appeler? n'ai pas raison. Est-ce que tu peux répondre clairement à cette question? Pourquoi c'est seulement toi qui es privilégié? Pourquoi? Je ne suis pas la seule. Tu ne travailles pas dans cette entreprise, alors je ne sais pas pourquoi tu vas insinuer que je suis la seule à être Tu privilégiée. n'es pas la seule, donc toi et ton boss, c'est seulement vous deux qui êtes les privilégiés. Bandeko, boke kotala film kitoko, ma mission. Mission de service, yokanga ma mission. Mission de service, c'est ça na Candy Star. Alors, c'est la première film oyo Linda zo joué na Candy Star. C'est la première film a joué na Candy Star. Alors, nazo invité bino boke ne sukotala film na biso ya mission de service na Candy Star oyo Linda zo se retrouver na kati. Skoli solo ngo ezanini mama BBC pe mon pelisi moto mususu yo. Bandeko. Décor pa lobi non. Depuis pe ozaki na Linda. Linda pasa longwe pa pembeni na bino bo otika pe Linda kimia te asali bino nini. Décor alobi te trop c'est trop. Ngana bino sikoyo aye koloba te. Linda zaleki na ngai. Tolanda siko décor. Depuis bobandeki bolataki mwana. Depuis bolataki mwana. Tolanda. Epidémie nyama mutu akala. Linda ngo boko yinaga yazo kufa te bolemba te. Oyi na mwana tata na yo. Mutu bokutani kala mokili moko moyo kenkele pasi boye. Eza nini? Mama nanga botela ki ebino. Oh! Sola tuni bino pa bote ba maternité ni. Boyebi te. Mais souci ka ko confisquer. Sakit. Sakosi. God. Couillon. Couillon. Pendant vient Linda. Bébé Lili bébé. Comment ni bo pesa été. Le lopo lingi na été. Pour comment traiter ndoki bandoki. Et comme la bino bongo, soit boyini Linda, soit boyini Fali. On dirait pas tout le monde qui baza souté. D'accord, d'accord. Décor ake nango pe bongo. Tango bozaki na ye, bopesaki ba kombo presque nyonso. Elobi ata décor, on dirait na mokili batu baza lisusu te. Bolati mwana on dirait likambo. Sko Linda pe na part na ye, bozo finga ye. Bofingi. Boyoka siko pe Linda pe na ngambu na ye. Na ngambu na ye alobi libumu munene mino mike fera partir d'un spectacle C29 na showbiz. Donc mon gros ventre m'apporte de la chance. Bino bozo finga ye libumu munene, bozo finga tout ce que bozo finga ye, mais elle sera partir na événement ya le 29 na showbiz. Et cet événement moko bandeko ce qu'on va faire partir na événement oyo te ozana libabe ya zana chance. Yango nazoloba chaque jour nazoloba keno bandeko les artistes il faut boza mayele événement wana soki oza artiste et qui on se retrouver na podium wana ya showbiz te yaya oza ya koluka
oza ya koloka. Oza ya koloka, je te dis. Balinda na baza bana ba elobi awat. Mazui chance. Azui chance. Mais bayaya mikolo. Nde ba osanini. Ba o tepa. Bango ne fallait bazala honorer ata na showbiz. Mais bana mike. To ceux qui wana te. Publicité pas makasi azosala pour la promotion. Pour les 29. Tolanda. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Donc hier j'ai posté une vidéo par rapport à l'événement du 29 qui sera au Showbuzz. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont réagi par rapport à l'achat des billets. Donc voici une vidéo pour vous expliquer comment acheter vos billets et où acheter vos billets bien sûr. Donc billet na biso il y a le 29 et autres comme un restaurant Moment Bellevue na Kassavobo et puis na salon il y a Madame Agnès sur Nyangwe et enfin na 8e rue industrielle la Belle Campus chez Monsieur Patrick. Monsieur Patrick, c'est l'acteur avec qui nous jouons. Il est professeur là-bas. Je pense que Badnion se bat les billets. Je mettrai toutes les références et les adresses exactes parce que je ne peux pas tout dire dans une seule vidéo. Évidemment, ça va me prendre du temps. Hâtez-vous, le 29, c'est pour bientôt. On a l'impression que, évidemment, mon mais c'est pour bientôt. Donc, j'espère que vous aurez le temps d'aller vous payer votre billet. Bisous. Bozolanda. Bino koto bozo finga mwana koto yo musale ezokola ngambo azalaki musale bane okangama level donc azali kaka na level moko mais soki otali linda façon azo jouer na depuis aza pembeni ya Bellevue bandeko nous on sait voir linda aza na talent na ye mais ifungwa misu makasi pembeni ya Bellevue linda aza na art na kati na ye mais ifungwa misu makasi wapi depuis ça pembeni ya Bellevue ifungwa mi makasi et puis ba G au Bellevue azo pesa e ya ba sens ba responsabilité moko ya kitoko na film na biso isusu otozo tala na Bellevue télévision na titre ya monene aza na kati pe lisusu azo se retrouver na kati ya film na biso ya monene avec ma sœur, même pas sur la terrasse, la boîte. Peu importe le lieu, je te fais arrêter. Je vais te... Refais, fais ça. Tu reviens ici. Ok, très bien. Va dehors. Va dehors. Va dehors. Yo, c'est moi, je pèserai de tout mon poids. Monsieur, je pèserai de tout mon poids. Ok. Je pèserai de tout mon poids. Ok. Je pèserai de tout mon poids. Tu comprends? Monsieur. Monsieur, faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Ok. Faites très attention. Ok. Faites très attention. Tu vois, montrer ta nudité à n'importe qui. C'est ça, le résultat de bronder ta nudité à n'importe qui. Poli, mal éduqué, voyou, tout le monde a que tu es. Monsieur, le moment viendra. Je verrai ça. Je pèserai de tout mon poids. Voyou. Tu es un voyou, tu es un bandit. Tu ne mérites pas d'être ici. Va dehors. Va dehors. Tiens. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Bon, comprendre que non, différence c'est ça, bandeko. Les kaka au monde qui non différence c'est ça il y a façon linda zok akoma ko jouer na place à outa différence c'est ça to lobite que non linda yebi ko jouer te linda aza artiste complet mais azui aide ya makasi susu et pas Bellevue o yé moko pe azo reconnaître ango o yé moko azo reconnaître que non cette dame m'a aidé. Décor à l'obité, trop c'est trop. Ce qui est dans les réseaux sociaux, bandeko. Tant on a fait une analyse, on a fait une émission, oyo. Et ça, il y a des gens qui ont pendo qui belé là. Bolembi sipe batu botika mwana. Bino boye bikolata. Bino boza na bataille nyonso. Bino boza bien. Boza na biloko tout. C'est pourquoi bozo landa bateau bazana ba makolo poussière, bateau bazana bazalaka bien te, babola, tout. Pourquoi botiaka kaka kana bateau wana nde loko siko elekelanga.
bandeko bokende kotala filme na biso ya monene décor alobi te te o baluka boye linda ozonga boye linda yango asali bino nini pasi kaka po azojouer na Bellevue Télévision. Mais non, chez Bellevue Télévision elle est payée et puis elle s'est retrouvée. Elle s'est retrouvée. Elle s'est retrouvée. La grande famille, beau aimer, beau partager, s'il vous plaît. Beau tika rapé publicité. Na bolingo nzambi. Tout kana sous décor. Likambango nini na linda. Épidémie nyama mutu akala. Linda ngo boko yinaga ya zo kufa te bolemba te. Oyi na emwana tata na yo. Mutu bokuta nikala mokili mokomo yo kenkele pasi boye. Eza nini? Maman n'a pas boté la qui est bino. Oh, ça va tout ni bino pas boté ma maternité ni. Bon éviter. Mais soucis quand ils ont confisqué. Sakit, sakosi, god, couillon, couillon. Pendant vient Linda, bébé Lili bébé. Comment ni beau ça a été. Le lot pour Lili n'a été pour comment traiter Ndoki, Bandoki. Et comme la bino bongo, soit boyini linda, soit boyini fali. On dit pas tout mokili baza souté. D'accord. Batu na mokili baza est sous-souté. Soit boyini linda, soit boyini fali. Pour décor abima boy. Et ça poigné. A kenango peut-être un gag comment, mais il est sérieux hein. Il est sérieux. Et vraiment, bah, na TikTok, vraiment, ça va pas. Boutika moi, on doit respirer. Elle fait sa vie. Ce qui a un tournage, azana ndaku, au moins, il y a un sala TikTok, na yazo yemba banzembo na ye, asali live na TikTok. Pourquoi ce genre de méchanceté? Elle n'est plus avec vous, son habit noté ici, elle fait sa vie. Beaucoup peut s'en moutupicité. Et après ça qui pino temps avant que ça qui te que non boboa qui si mbala moko ake akomi ko luka place à jouer. Non. Avant qui na sens na système moko boya ko ba peut-être ba ko benga ngai e kuzonga kaka. Méchant ça ne pesa mira qui est souté. Asalani. Loko nzambe azanzambe na mawa justice ya nzambe saleli ke non mama oza innocente bela télévision ezawana ya ko jouer obi combien ba porte fungwa melemi e fungo meleli Beau aimer, beau partager la grande famille. Beau aimer, beau partager. Tout solo là. Événement zaka moko. Événement ezakaka moko na showbiz. Bellevue TV a fêté 7 ans d'existence nango. Et kozala bongo na showbiz mokolo le 29 mars. Bartiste batanenge na ndenge. Yango yo welela somba bien na po ba surprise kozala yele. Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka convivre pe confêter 7 ans ya Bellevue TV o ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga
Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvi Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo mutotuni ngai droit d'entrée, ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo mutolingo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour P Temple ya Bastar ya RDCT o ezali showbiz, ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Keyo bandeko promotion de promotion. Dans balobaka promotion eza o tozo sala. Alors bokomela ngai na ba commentaire belle vie ou rien. Promotion eza o tozo sala. Promotion de promotion. Alors na yebsa ki bino boko supporter biso ti le 29 promotion de promotion. Alors bokomela ngai na ba commentaire belle vie ou rien. Belle vie ou rien. La patronne na Poutine de l'écriture koma écriture à Mousouni. Belle vie ou rien na ba commentaire. Na ba commentaire belle vie ou rien, belle vie ou rien, belle vie ou rien, belle vie ou rien. Boko belanga. Oh nazo sala eza promotion. Naza na temps ya ko perdre te na minute oyo. Nous sommes appelés pour na oyo. Lorsque tozo soutenir Poutine, toza appelé na minute oyo toza na problème à le 29. Banani bakoya ko sala biso promotion et si longtemps que no bato bazo bima misusu bazo bima pour na koya ko déstabiliser. Alors biso pe il faut accélérer promotion na biso. Yango na bandeko nazo seka bino bo partageaka ba émission na biso. Bo partageaka ba émission na biso, bo talaka ba émission na biso, bo tikaka ba publicité. Nde soutien na bino bo pesa ka mama BBC, c'est tout. Biso a ezalaka te cagnotte non. Publicité na biso kaka wana bo tikeli biso. Et si là likambo nini na mwana depuis bobandaki. C'est déjà officiel que nos beaux ali sous na été. Beaucoup ko tourner page te bobo sana mwana. Siko ayebi sipe bino alobi ke non kaka ndenge bozo finga ye mais elle fait partie à cause de la podium ya showbiz botala niveau donc à cause de la podium ya showbiz bocha pe date cast bocha date tondi mabino bocha date est-ce que bosu bo moni bozo finga mutu depuis bo bandeki ko finga mutu mais mutu ango sikoyo évolution zo mat donc level et changer du jour au jour. Du jour au jour Linda zo changer chaque jour. Niveau na même ya ko jouer ils ont changé ils ont bakisa madi chaque jour na sima na coach aza Waouh, Belvi Kandi, ma fille, bravo à toi. Pen équipe na nyonso oyo bosangana kapana ko sepelisa biso. 7e anniversaire ya Bellard TV. Na showbiz me kozala likambo. Le 29 mars na showbiz. Na ko inviter batu nyonso balingaka théâtre ya solo, ya bosoto te. Boya na showbiz le 29 mars. Boya kota Bastar na bino. Bato yo bolingaka. Bato ba sepelisaka bino. Bato ba pesaka bino gaieté. Bonne humeur.
boya komona bango na showbiz le 29 mars mbonzu na mbonzu phare en live bokomona ba star na bino na showbiz le 29 mars boya ebele bo soutenir ndeko na bino mwasi mwana na biso Belvi Kandi la patronne Mokako soa et où t'es pas nga papa non à Londres ikoni ya mboka Kimbanseke papa lobé ancien Bougara boya le 29 mars ouais le 29 mars na showbiz bo sepela na ba artiste abino o ba sepeli sarabino o bolingara bango bo mona bango en live 7e anniversaire ya Bellar TV Belvi Kandi ma fille chérie you are the best théâtre ya bosoto te pa Kimbaseke alobi bien théâtre ya bosoto te boyoki est-ce que matoyi na bino yoki bien théâtre ya bosoto te ba théâtre moko éducatif théâtre ya bosoto te ezalaka na Belvi TV voire même na Kandi Star boke okota donc il fallait événement oyo ezala po tomona bapapa Kimbaseke babima baya koyebisa bino te non théâtre ya bosoto te Kobo imaginer ce que papa Kimbaseke alobi ke non théâtre ya bosoto te ya mayele éducatif sikoyo mutu wana oyo asalela bino ba théâtre moko oyo eza éducatif sikoyo asali yango sikoyo événement moko boye oyo ekozala en plein donc événement ya bato nde bakoya en plein air boye mpenza bato boye bo raisonner sikoyo mayele nini obima place wana mayele nini ekobima place wana bacomédie oyo bakorate place oyo mpenza boza ya koluka bacomédie oyo bokozanga mpenza showbiz boza ya koluka walai botika Linda Kimia aosala mosala na ye eza patient na ye eza musala oyo alingaka botika ye asala a se retrouver à découvrir susu ba capacité ne mususu oyo abandaki koyeba te alors botika ye Kimia na bolingo nzambe botika ye Kimia bato na mokili basilite bato na mokili baza nanu boyoki mpe ndenge nani ayebisi bino epidemi nyama mutu akala Linda ngo bokoyinaka ya zokufa te bolemba te oyi na mwana tata na yo mutu bokutani kala mokili moko moyoke nkele pasi boye eza nini mama nanga botelaki ye bino oh so batuni bino mpe botema maternité nini boyebi te mais susi kaka koconfiske ye sakit sakosi god kuyo bwana vie Linda bebe lili bebe kombo ni bopesa ete lelo po lingi na ete bokomo traité ndoki bandoki ekomela bino bongo swati boyini Linda swati boyini Fali ondie bato na mokili baza sute dakodo bato na mokili baza esusu te bato na mokili baza esusu te la grande famille beau aimer beau partager film na biso tozotala na monene makambo eza kuna nazoyeba te Dacosta ndenge mama Étoile asimbisaki Dacosta epa mama Ani papa ya Dacosta nda azalaki mutu aliboma yango azoloba eza liboma ya mutu aliboma ya mutu ya mutu aliboma to ezaka ndenge biso basi peut-être tozalaka ke non
oh mobali ya mutu liboma ou ezaka peut-être langage ou bien ezaki ndenge nini Belvi ayebi kobalusa biso autant alobi ke non mwana ya mutu liboma o na simbisa yo, c'est-à-dire que non Dacosta ndenge aza wana aza mwana ya mutu liboma. Dacosta abela liboma te, papa ya Dacosta nde aza mutu liboma. Parce que mutu liboma eza ya mutu liboma te ya koloba ke non mutu liboma o aza na problème ya mutu, aza na problème mental, eza ya bizaleli mabe. Si je comprends bien, eza nde bongo. Eza te parce que nga na comprendre que eza ndenge nini. Soit asimbisaki ye mpo na nini? Asimbisaki ye mpo na nini? Dil nini basalaki mpo asimbisa ye? Na oyeba te bandeko bo expliquer nga place wana. Bandeko tolanda nanu attentivement filme oyo bien. Place oyo asimbisaki mwana. Tata nende azaki liboma ya ndenge nini? Mama étoile oyo. Après tokutani prochainement. Bapenza te. Ani. Oyi bonga tende nini? Au moins bilo bozaki boy. Nga zaki en face na bino muto abande koteka ba mapapa. Pardon? N'importe. Tu sais, des connaissances comme ça, il faut pas les négliger. Ça peut faire une très mauvaise image. Okay. Oui, maman. Oh, chauffeur tout le monde. Moi, nanga maman. Moi, non? Oui. Ani, Calais. Nazoe bapenza bien te maman, eza nani? Yaya. Mebinga sauté. Et où meli comme un Nicolo maman, n'est pas ce qui est ça? Parce qu'il y a raté pour ça à côté de Yaya. Pardon. Pour ça ninga étoile. Tango zongo yiba mwana moko ya muke we simbisa ko mwana liboma. Zamena yeyo. Ça y est. Nani aibi lote. Ah? Aibi lokote. Aibi te beaucoup. Aibi te. Osaka mbali wana. Chérie viens. Osaka mbali wana. Kasi ende mobali nanga te. Pwani mobali na yo wana. Voilà, c'est mon fils. Dacosta. Oh, bonjour maman. D'accord. Ça va bébé? Ça va bien, merci. Oh là là, Coli à 6 classes, hein? Ouais, à 6 classe. Bon, c'est quoi ça dans la vie, hein? Ok. À 6 classe. Moko, bazaka balé boy. Misatu. Na mi balé à basi, hein? Bazaka ba misatu, oui. Ok. Coli au condimate, hein? Maman et toi là? Ah. Ouais, c'est une vieille connaissance. Ah, ok. Au bon, il y a évité que ça na matadi. Alongwa kuna ajnini. Aza moi ok. Akoyeba me oyeba bato akuna te. Va-t-il na yo? Non, c'est la voiture, c'est ma voiture, c'est papa qui me l'a acheté. Ngoyao, ya solo? Bon, en fait, je suis dans la gestion des affaires familiales. Papa souhaitait ce que nous avons un peu vécu. Maman, toi. Oui. Apparemment, on change de hein? On change de hein? D'accord, au salaka? J'ai dit, je suis dans la gestion des affaires familiales. Ah, il y a papa. Qu'est-ce qu'on peut bosser dans les nayots? Go, gondimate. Bon, je suis encore en train de gérer. Maman, Annie, oui, que yo pensa, il faut poser ma sœur. Pour nini? Ndambe. Pose à la moto. Entre, yaya. Entre. Pose à la moto, maman Roboya. Bon, maman étoile, n'a pas li. Malheureusement, yaya. Tu as un petit rien là? Je peux te faire par virement bancaire? Ouais. Bancaire? Ah. Non. Attention, Rosanna. Adresse numérique. Oui. Téléphone. Aux un réseau côté d'Ambongo. Elle paie sa numéro. Elle paie ça combien là au cas?
Ouais, bon, tu n'as pas connu. Kasiko. Ah, tu n'as Kasiko. Ah, tu t'es mis, ouais? Ouais. Ah, ok. Maman Étoile, on change te. Yo, comment la kin ou bien ça kala matadi? Ah, ouais, ya kala. Matadi na ko kende kozonga. Ah. Papa na ko tala ka o po message ya te. Maman ebisa ko nini? Kombo nini? Ebisa Yohari. Yohari. Ozaka nde Mswahili? Obona matadi okoma ndeni? Tata moko manga kuna ya tika wala longue histoire c'est le kama kala. Mama tala, il semble. Na ki message. Yeah. Hey, moi yo. Yaya. Maman. Fais sa bise. Merci. Tu as fait combien tu as dit? C'est juste $200. $200. Attends, 200. Merci Merci maman. Natamboli pas na mbongo te, c'était juste ça. Open numéro nan. Numéro nan. Bon ani opesi nga numéro te. C'est là Yaya. Toko mona lisusu. Fais ça comment? Comment? Annie. Voilà. Na. Moni. Et sonné kuna. Ah oui, et sonné. Ah, ils avaient soufflé. Et sonné. Ah ouais, numéro nao. Numéro nanga. Yaya boke bien. Merci beaucoup ma maîtresse. Merci beaucoup pour que madame. Sonné ba 6h. Problème? Non, 6 heures, il y a qu'un week-end. C'est un week-end? Il y a qu'un week-end, maman. Hey! Non, mais toi aussi. Hein? $200, tu donnes comme ça $200? C'est tout ce que j'avais dans mon compte. Non. Non. Bref, la grande famille, toke nekota la aventure o ekozala awa, et pas ya maman Étoile, maman Annie, Dacosta. Et puis toke nekoye banani yango oza mutu aliboma oyo maman Étoile alobi. Mutu aliboma nde azaki papa ya Dacosta. To mutu aliboma ngo oyo azoloba azaki mutu aliboma ya problème ya mutu to mutu aliboma ya koloba kaka keno obutani na mobali moko oboti na mobali moko boye azaki na ye. Il ne fallait pas kobota na ye peut-être abandaki ko assumer ba responsabilité ya mobali te kana biso basi tozana ba langage o mutu aliboma oyo na sens wana parce que batiki biso na batike biso nyonso to elekeli biso liboma neza liboma ya ndenge nini ma Étoile pardon. Alors soki bino boko raté film oyo pardon nga na raté yango te lelo kutu na otala yango après na ozonga parce que na obima ba 17h30 na obima nga na oya otala yango na retard, c'est-à-dire que notre dessert na osala bino ba retard ba 21h32 22h. Alors la grande famille beaucoup melanga na ba commentaire kuna belle vie ou rien, belle vie ou rien, belle vie ou rien, belle vie ou rien, belle vie ou rien na ina mona na ba commentaire belle vie ou rien. Alors événement la biso ezaka moko ya le 29 à ne pas manquer. À ne pas manquer, ah oui, hein, à ne pas manquer événement la biso ya le 29 bandeko nyonso ya diaspora bosomela bandeko na bino na ba Congo wana déjà ba billet. Et que ça l'a vraiment bien makasi mingi. Vraiment, to komi na suka ya émission na biso ba ona betisima ba ku bolimbisa décor alobi botika linda. Bato mususu pe bazana mokili botika mwana. Botika mwana osa musala na ye. Bozalaki na ye kumisaki botika ye. Mwana zo évoluer déjà na côté mususu, côté ngo pe zo évoluer bien. Alors bozalaki na ye. Bozalaki na ebo étouffé été. Et ça juste cas que non bomoni que non évolution en moi les autres qui n'est bien. Mais la personne aussi oh bozo finga wana elle fait partir il y a événement il y a les 29. Alors tout coutani prochainement ba bisous. Bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.